So ba obengisa te na théâtre. Mais bato émission ba obengisa na boya susu. Après bolo bakenaza orgueilleux. Bazwa na bango bambongo bozwa balopango bozwa bamnini botikela nga musala. Même mutu boliaka na ebo melaka na mako chope bouton na masolo. Tunyo lusaulu bolinga nga ndenge na komi. So linga nga te tika oluka ba raison. Erliti Keva Kimbangu TV chaîne na makambo nango Erliti Keva bagaga ya solo ba émission ya kitoko ba théâtre ya kitoko ba film ya kitoko Erliti Keva Kimbangu TV chaîne ya kotala Erliti Keva Kimbangu TV kati bango ba omba Erliti Keva Kimbangu TV gaga ya solo koto sabono koti mbala moko moninga ni yanda li sofote bosonja bolingola misamba bizama pana londe nyamazamba sila kasomote ngayo linya nazali yao awa na Erliti Keva Kimbangu TV nazali awa Erliti Keva Kimbangu TV o kata masasamba kata kata bao. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous regarderez cette émission devant vos postes téléviseurs. Et là, je tiens d'abord à remercier les bons dieux parce que ce morning, TV Nabino et sa grâce Nzambe à travers les prophètes du compte de Paul Dominique, sa grandeur, les Loban Nzambe. Wana Izanga Bongo, humble chroniqueur Nabino en combo, El Matador Miezi. Autrement appelé Biloba Lobe Futaka, hein? Papa Songi de la presse, Karanina Sabino, s'abonner massivement à la chaîne Abino Erliti Keva Kimbangu TV pour n'avoir attaquer ba information mon côté, ba news mon côté, ba actualité mon côté pour bon mon carré pas dans mon émission nanga tout le bela. On a remercié d'abord ba patron de chaîne Oyo, boss de Don VIP Kimbangu Motema Erliti Keva la diva la patrona, ba on est ba tara ba moyen na bango pona, tout la rabino toujours ba news tout ba actualité to ba information ainsi ka donc nazanga morote na plateau nanga nazana invité na biso to robeta ma solo boko découvrir tant ingénieur à refongola on la peine remercier les papas Sami Bila depuis Grèce pour na ba soutien bozalaka toujours wana ma bonne deli na ba conseil longo na maman Claudine la grâce direct na London. Bonjour artiste. Bonjour, bonjour Balobi Bilobela et Futaka. Na pesi mbote belé, na pesi mbote belé. Na ba téléspectateurs, ba internautes nyonso bazuli bako Olanda biso. Les artistes Nabino Junior Lusaulu, yeyo, je pense que mingi ba moninga pe na ba émission belé. Et ça tout simplement parce que Junior Lusaulu a boyara ne pe ba émission té, a boyara té ba tendre micro. Parce que Yomoro Yebi, que peut-être tu as beaucoup souffert pour nos Zobaninga Nabiso Msusu qui sont devenus non seulement célèbres mais difficiles peut-être à quoi accepter bah interview. Mais moi, par modestie, je me dis par rapport à mon travail, je ne peux pas refuser qu'on puisse me tendre le micro, quoi. Merci. Ok, merci beaucoup. Ndena Sarabino bozala toujours wana liboso ba TV na mino po na makambo kitoko. Donc nazana artiste et comédien Junior Lusaulu donc artiste moko pas comme les autres sur la bien zaka humble na batutu donc Torobeta ma solo ya les passé naé Torobeta pena présent naé et puis na fitir naé oni azo préparé donc Torobeta mo ba kati na ba oyo besoin de chance ya koye ba vraiment te Torobeta mo ba ma solo mo ya ndenge ya botama ndenge ya kolele ndenge nini à côté monde artistique artiste sinon bonne santé d'abord. Santé, merci beaucoup par la grâce de Dieu. Donc, Balobi, quand Dieu est au contrôle, vraiment, tout va bien, quoi. Et surtout, quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ok, merci. Bongo, maladie et tourmata qui monte mon bimba, coronavirus, Covid-19, pendant les gens qui ont. Ah, et les gars, ils sont pas si macas, parce que ils sont tous abattus. Il y a événementiel, tout animal, fête, événement est belé. Alors, na confinement, on dengue yaki et ça là biso moi passe. Moi ba marché belé tout ça qui na ngoya ba fête ba nini et belé et là qui vraiment mal et là mal très mal. Mais Dieu a fait grâce les lois na Kinshasa pays de confinement état d'urgence et outi ko komana suka nango les activités vont reprendre comme d'habitude. Je pense que nous disons seulement que gloire à Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, il avait permis à ce que pandémie wana eya na kati ya mokili et puis biso peto lobi esilite kasi et sengelito garder toujours ba geste barrière et vous allez toujours une bonne chose ba port à ba masque ba lavage à ba main ba distanciation ba biloko ebele sengeli toujours to salela yango parce que c'est très important pour se protéger et protéger les autres.
Ok, merci beaucoup, artiste Nabiso Junior Lusaulu. Quel est le vrai nom Nayo Peto Betasko Bakati Ndenge qui famille? Merci beaucoup mon ami. Comme on a ezali Lusaulu Mbombani Thomas Junior. Donc nabotami na Kinshasa un certain 30 novembre d'une certaine année. Moi na feu père naé, moi na feu maman naé. Et Azan Bandeko naé par-ci par-là à travers le monde, même ici à Kin. Azala Kikaka, na posa ya kokoma célèbre, kozala un peu vedette, Azala star. Et voilà maintenant où nous en sommes, na komine sika ya makamuna lukaki na sala. Et puis je suis toujours en train de poursuivre ça. Ok, est-ce que artiste Junior Lusaulu a soit tant na ya ko tant appelé le rôle bana nyoso ndenge baleka na bas de l'école? Bien sûr que oui, je n'ai pas brûlé les étapes. Junior Lusaulu atangi école maternelle naé na complexe scolaire Akilimali ezagi na Kasavubu na Matonge plutôt natangi na Jolu, natangi pe na balabalo babengaka Bukei, bana Matonge baebi Bukei pembeni ya Monseigneur Moke, baebi Jolu très très bien. Donc pembeni école à l'état wana ya Matonge. Donc natangi na école wana et puis après na yegotanga ko continuer ba études nanga na complexe scolaire d'Ibasana de 3e primaire ti na 2e CO. Après na yo continuer 3e des humanités na ngai na section commerciale et administrative na complexe scolaire Fwamba Mokili et banaki na Salongo na Rigini na avenue Nyembo batebele ba ebi yango. Donc si on a décroché un diplôme nanga depuis 2001, on a décroché un diplôme nanga na section commerciale et administrative. Et puis après on a continué na INA et si kawapi na kendaki na art dramatique, na option nanga ya interprétation dramatique, on a eu vraiment formation en tant qu'acteur. Bon, c'est ça, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui en tant que profession quoi. Donc ça. Ok, merci beaucoup. Tous on a besoin de toi. Au lobby au décroché qui diplôme en 2001, ça veut dire que Junior Lusaulu a embrassé le monde théâtral Kalato après diplôme. Non, avant même nazo diplôme nanga, nazaki déjà na katia monde théâtral. Donc nazaki na ba 14 15 ans bablo au moins bongo ndé na bandaka théâtre et pas mbuta masebe na Pléiade. Na lemba awa to bandaki na bango tout ça to aki groupe moko na ba Alain Kayenga dikete en Afrique du Sud, ba Roméo Bahati, ba Ju Bombo, ba V12 paix à son âme, ba Kantelongia Feti, ba Yemoro Mbuta Masebe, ba Papi Kapanga Duche, ba Modeste Totokani Modero et bien tant d'autres hein. Bah la liste est vraiment exhaustive quoi. Ok, maintenant on y a qui cocote dans la groupe ya Mbuta Masebe. Ozaki petit na bango tout c'était comment d'abord bah c'est là qu'on valide facilement ou ezaki na ba blender zala non ba blé penza ya grave ezaki te parce que Mbuta Masebe bango nyonso bazaki bana lemba terminus hein baki bana lemba terminus période wana Mbuta Masebe andovana na avenue Doa en face ya comme Mobutu quand Kabila kuna. Et puis là où maman nanga azaki ko exercer ba activité na commerciaux bango tu baebaki déjà de quelle famille je venais donc ba compliqué nga penza tâche makasité na bata makashité makasité pour na intégré groupe bien que j'étais le plus jeune du groupe à cette époque-là et c'est comme ça que na bandaka mais avant wana na bandaka nanga déjà na maître nanga Samidar Nekong en tant que peintre dessinateur parce que j'ai quand même aussi une touche de ce côté-là. Junior Tolinto Eba, ton cotisco monde artistique. Est-ce que mes parents n'ont pas d'accord aussi que moi on a âge de 15 ans, 15 ans à cadrer na mambu ya baiti da komi kolanda mambu pour à l'époque bando benga ngom sala ya bato passer bato batanga te est-ce que ça qui vraiment facile nanda ko ba tikayo kindinzela wana? Non, ezaki facilité hein nanda ko babande ko mona lokola mwana bungi nzela parce que balingaki na ba université kuna na ba campus ba Louvagnon ba colline inspiré na ba IEC na continuer comptabilité et loko na banda qui depuis ba humanité donc quelque part le vieux abando monango vraiment
Elisa Moano yo misala zo luka sala na Congo za na ngone lokote. Donc il avait quand même raison par rapport à musala ngo mais obi eloko so olingiango donc ate peso kakata un rendo un rond ou un franc olingiango le reste nzambe moko a ebinenga pambola. Ok, merci beaucoup. On a déjà naibi ke maman mi fi de Bundes la colonne na kati Allemagne bozo landango ming baibika ka junior auta pa papa masumu ok abanda na onu epa mbuta masebe lo oni salaki okite groupe ya mbuta masebe. Merci beaucoup. Et loko salaka que na quitté groupe ya mbuta masebe bon ezalaki kaka période wana esengai no bongo na yebaka souvenir moko na kinango basala ngo opération moko intervention chirurgicale moko alors bata groupe bayaka te kotalanga alors nanda ko babi mais na groupe ango bayo talote mais yo kendara so outil classe ok so ozo ça donc parler déjà décourageant donc quelque part quand on a qui déjà dessine un groupe oui nazaki dessus muké et puis oyebi que nandenge nazaki mona muké nande bon bando zulanga pe ba cop penda babisika musu esika muta bango bake bazimbongo toka makama mbongo kana minoko na bango moko biso tellement mono ka mona mwa muké pa bino basombela ko lipa et tout le fait que na nga kete musala ngo na osala nga pe na pesa ba mbonga ba tournage mais pourquoi pas nga pe na gagner ata eloko mwa muké poni bango so bake mbongo bakenda bango moko pourquoi biso tozo ata infronté et banda pe ko décourager parce que mutinyo satan ndenge yozana ce n'est pas que Oza assoiffé d'argent mais quand même oui donc nde balobaka que tout ouvrier mérite son salaire c'est que na vanda alors tout moni yo kende na groupe ya papa Masumu alors yebisa biso bien sûr le loza rasouté au bénéficiaire ni na ba groupe oyo tamboli na bénéficier na connaissance na expérience na professionnalisme à chaque président. C'est d'abord ça et les relations. Ouais. Alors nani oyako memayo ayako initio na monde ya Nzonzing. Je me rappelle maman Mimi Loleka, maman Milo, c'est la première personne où a chacun en contact na Chris Ibanga. C'est à partir de là na kutena basai saina batutu. Ba papa météo batatu tatu kalombo batubele. Nde na bandaka. Alors kota la jeune oye na monde ya Nzonzing okuti basai sai ba nani ba papa météo tangi hein donc est-ce que babandaki ko bazaki na amour ya koyamba yo jeune oye na monde Nzonzing to ezaki mo ba karaki star tout ça yo yesi masima tondenge. Non, bien que na monde na biso ba kana ezanga ate hein parce que toi na Far West mokonza mokili anko quoi. Nko ezalaki nango mais nazaki leki mona lingama mingi na bayana nga wana balinga nga mingi quel que soit ba kanai mususu na bande au vivre mais nando betala nga okara. OK, tous on a deux questions moro l'écho de Harry to ko tiongo so to comme déjà pene en fait sikoyo artiste junior au Salanine. Bon Junior Lusaoulou Aza azo tourner na ba collaboration nazo focaliser maintenant attention nanga kaka na YouTube té mais nazongeli ko focaliser attention nanga na Kinshasa parce que Kinshasa ndeze sika liboso sika na bandaki et sika bato ba découvrir nga liboso si mana poto ba yo découvrir nga. Alors là on y ça disparaître boy na TV tout ça trop mon junior na ba publicité alors que yozaki artiste et comédien. Mais comédien n'empêche pas que vous allez comédien dans un spot publicitaire. Dis-moi qui théâtre, mon théâtral. Oui, dis-moi qui parce que na s'intégrer qui pense dans quatre société, na département marketing, il y a un des salariés que na bunga na télévision, mettons na moni ba conséquences ya bunga nanga, na moni que non, il n'est jamais tard dans la vie, il faut na zongela. Il y a un zongeli bien que timidement. Et ça malembe nazongeli malembe nzambe yazongisa batu nzambe apesa opportunité o apesa makambu o apesa gi makambu ka ye muta ozongela ozongisa nga l'essentiel tout ce que je sais faire c'est mon travail partout on m'appelle pour prester je vais là où on ne m'appelle pas
je ne vais pas me présenter pour bamonanga mais masande ni bino bosala bobenganga tété. Faites ce que vous faites. Si vous m'appelez, tant mieux. Si vous m'appelez pas, tant mieux. L'essentiel que là où je suis en train de travailler avec ceux qui m'invitent. Et là maintenant, tu m'as vu collaborer avec Mayonnaise, avec son groupe Ouverture. Je collabore avec lui. Sorazu Bagag, s'il a besoin d'intervenir, j'interviens. S'il juge bon que Junior peut-être j'ai pas besoin d'intervenir, je n'en fais pas un problème. Je n'en fais pas un problème, mais l'essentiel pour moi, j'ai mes projets. On a dit que d'ici avant fin de l'année, les gens vont ressentir les résultats. Alors, et jouer les Junior à l'époque, né le long de Limo KTV, est-ce que Yomoro Santara que non, dit dans le jouer na qui le long dirait non c'est sous les meilleurs thés. Est-ce que Santara ngopé? Bon, ce n'est pas que ngai moko na commis jugé, oui. Autocritique et zalaka. Amour, na passion, il y a des choses qui n'ont pas début. Tant que découragement et yaka, l'homme ne donne plus vraiment n'engue fala qui a pied ça. Et comme elanga, parfois je joue seulement pour jouer. Je fais seulement pour faire. Au monde qui est bimanango penza accrochant ma capacité. Mais après je me suis dit Junior batwa sepela ranekanga. Atana komune natana koli esakanga. Donc il suffit so na zu rôle nanga na salangoka bien na amour so na salango na amour et bimanango bien mais so na salango na amour te et zanonga donc tenguru. OK, merci de côté cette question mon ko ya le code de la rue. Il paraîtrait que Junior a sentir qu'Azindi a comme luka actualité zone à la monte batia e karomika trop émission na bitoko pesa bato o batuna ngana yebisa yongo nini réponse nyoko pesa bango kasi so ba obengisa ngate na théâtre mais bato émission ba obengisa ngana boya susu après boloba ke naza orgueilleux après boloba mesana oloba na bato ba critiquer bato ba condamnation par défaut non. Sinon, boni ndeko na yo ansi luzolo poto okaka il paraît que non Junior ndalinga ka meka mo okotisa ansi na ben ya nzonzing. Non, Ans Luzolo azali déjà na kati ya makambo. Ngana tokutani c'est mon ami hein. Tokutani ne na ibisa bino que Bob Kabesa Johnny totanga ine to décrocher un diplôme promotion moko hein. Et puis tant on avait na lemba na avenue Vemba Yambi plutôt président Caleb Azova na avenue Vemba tokanga me ba avenue. Alors tant ba moi mulo pona ba Ans bazoya na nzela ya Bob nde bazoya na ndako so peut-être tournage les autres traîner et to sympathiser qui à partir on a to ebana makasi. C'est vrai mais Caleb Azagi déjà Caleb Azagi déjà na makambu banda kala eza junior tene mutako kozwa Ans po côté na makambu. Deux fois non en tant que ami nanga il m'a accompagné deux fois une ou deux fois déjà on est allé quelque part to kenda place moko to fandi et producteur ou négligé qui est lelo tant que on sait qui to kutani abinanga juin oyebi jour Chris Ibanga boyaranga na barambaki na yolo mais qui ne rejouer ta ko accompagner nga yende producteur alinga ite batumso libanda baya habitala lelo nde na komi ozomona ba vu na na Instagram ozomona ba vu na YouTube il travaille bien il s'inspire bien c'est un grand humoriste le Fantomas. Monsieur Grignotage, je l'aime beaucoup parce que Aza social. Ouais. OK, l'oroni. Et ça que Junior Lusaulu Mutamema qui na nini non. Mais ça. Et l'oroni oyo bénéficiant la monde zonzing oyo okotaki. Oyo tikali lokola bénéfique na musala oyo sa ga nzonzing parce que tout le monde a ebele ba soma ma pa on nzonzing ba koma pe bien véhiculé tout ça. Est-ce que Junior Lusaulu peut avoir comme chance ya ko opportunité à bon nzonzing? Bon nzonzing et pesibiso ba porte ebele mais ba porte on a considérera beaucoup plus eza ouverture na grand monde. On se comprendre et ouvrir nga ba porte ebele et pesi nga ba relation ebele. Je pense que ce qui est peut-être matériel à travers les émissions, je préfère me faire le pauvre. Vous comprenez hein? Si j'ai une maison, je me dis que la télé n'est pas un bon endroit pour vanter au nazanango. J'ai na cause na mabele nanga
peut-être non à construire vraiment en matériaux durables été, mais je n'ai encore rien gagné de grand. Mais je suis en train de travailler. On ne fait pas seulement pour gagner, mais on fait d'abord par passion. Le reste est ya kalanzela musala, par la foi, par l'amour du travail. Donc c'est difficile pour Junior. Nabando vanteleo, c'est que je n'ai rien. Je n'ai pas une maison, je n'ai pas une voiture. Ce n'est pas ça, non, je n'ai pas bénéficié de mon travail. Non. Pour moi, je considère que le fait que Naïbani en tant que junior, importance pe faveur nango atabo monyango lelote lobi na monango. Ok, merci beaucoup. Restez toujours scotché et branché na ba TV na pour rataka news té na pesimbo té da on a profité na les diables un trésor pour tout ma bielongo na isama pe kona Jogo Medio vini les rois Manitou na kati ya Lubumbashi wana ba to ba edaranga vraiment na ba moyen belé on Robert Aboezate tout ça. Toko ta moi dernière écho de la rue pour répondre à des questions on a posé yongo. Junior Lusaulu balobi a commis ko landondire ba PD na dana tantine Linda na copé on ya ki PD. Non, même pas. Junior Lusaulu as artiste na ko landa bango ata mukete. Nebi que basala musala na bango bien, Nada salara bien, Linda salara bien, la duchesse salara bien. Junior Lusaulu soka koma ki Big Mama na travesti ezaki pour l'accepter batuke. Ceux qui n'a se déguisé comme une femme, je donne vraiment l'impression d'être une femme. Vous en comprenez? Mais ezaki na lobaki na bémission mbele, na lobaki que rôle na na Big Mama, je ferai ça par occasion. Ce qui scénario mo esengi Big Mama, je vais le faire ou soit dans ma propre chaîne Junior Lusaulu télévision où je demande des gens aussi à s'abonner à travers votre émission. Mais na sala ki yango te pour faire carrière avec ndenge baninga basala carrière, il y a cliché, il y a personnage ka moko bakangami nango. Non, Junior Lusaulu ne peut pas, je n'aime pas la course, je n'aime pas la comparaison, je n'aime pas me comparer aux autres. C'est un vilain défaut que moi je n'aime pas. Les autres peuvent me comparer avec les autres, mais les autres ont déjà gagné. Je leur ai déjà donné la ceinture. Moi, je n'aime pas la course, je n'aime pas la compétition. J'ai mon challenge avec moi et ma vie. Challenge nangai, défi nanga, ezanango na la duchesse na nadate, to na lindote. Je ne peux pas courir derrière eux. Donc, je n'aime pas kotambola na ba chemin bâti. Bat aussi ba bâtir chemin na bango. Je bakende nango. Junior Lusaulu, j'ai quand même un nom. Je me suis fait un nom. Ce n'est pas parce que Nabando Mon a suscité que je ne suis plus Junior Lusaulu. Na koufité, Naza encore vivant. Donc, je ne peux pas désespérer. Je garde espoir parce qu'une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Tant qu'il y a la vie, il faut garder espoir. Junior Lusaulu azana espoir. Il y a un projet azana ngo kozana ba matériel na yemoko, kozala ba film na ye kozala indépendant des autres. Indépendant des autres. Junior Lusaulu a dépendre na top vision fo babengaye to je sais pas moi ba site on za sunini so ba misusu ba benga ngo banani ba misusu wana babengaye te Junior Lusaulu atangaki na ina nanuka pona makambo théâtre à TVOT. Donc je peux me débrouiller autrement, qu'on m'appelle ou pas, je reste Junior Lusaulu. À tata on a li moi qui le gens ne m'appelait pas Trésor Lusaulu, on m'appelait que Junior Lusaulu. Nazara fierté, Nazara très gentil, Nazara très courtois, Nazara très sympa, mais du moins nayebi qui je suis et puis je sais ce que je fais. Vous comprenez? Donc embrouillement, il y a polémique, il y a nini, tout celui qui considère que Aleki Junior Lusaulu, Aleki naye, moi je ne veux pas bazwa na bango bambongo bozwa balopango bozwa bamnini mais botiki langa musala théâtre za maman na biso bino bolingi bobala maman bolingi soki batiki osala théâtre nyonso yo moko osala nyonso baninga balingi basala est-ce que osala ki Junior Lusaulu nyonso yo moko osali nada yo moko osali boye likundu nde za mabe na musala na biso ngaso bolandeli la bemission nyonso nazo leka je dis presque la même chose parce que eza réalité eza vérité je ne dépends pas des autres. Mais je dis, comme je suis dedans, je sais comment est-ce que la machine fonctionne. Même Moutubolia, Kanaïbo, Melaranaï, Mako Tchaopé, Bouton, à ma solo. Vous comprenez? Je dis des choses, oh, nazo vivre, oh, na vivara. Non seulement
oh basalaranga mais na mona rappel comment basalarango batu misusu. Donc quand je le dis comme ça que na luka Junior Lusaulu alela na batu mwana mawabo sunganga te olinga sunganga sunginga olingi na ete tonzamba tuti mutema na ete po sunganga. Il est libre de garder ses moyens, ses conseils, c'est tout. Donc moi je crois en Dieu. Mon espoir est lié à Nzambe, ça na batute. So Nzambe a retindi langa bato ya tuta mutema na bango. Moi je crois en Dieu. Donc espérance na ngeza batute. Effectivement, la site Nabino Erli Chikeva Kimbangu TV, maman Janine Chikeva, maman pasteur Junior Lusaoul, a besoin d'aide Nabino, même il y a des conseils, tout ça, maman, tout ça la bien, même là, maman Brigitte Massoum, maman BP, maman sociale en 4 France. Tout ça a besoin de soutien. Parce que bah conseil est bien beau, mais Congolais sont PC espace à ce conseil à décourager au mal. Vous comprenez? Donc olobano zongano junior wana kala zaki mukie junior alelo akoli comme asala big mama mais aza junior oyo akoki jouer n'importe quel personnage na masse na e. Tu comprends un peu? Donc non koka kozonga en arrière te bato sanga junior wana na bando linga ya mwana koko ya kala mwana koko et tournament na 2007 s'il vous plaît. Yo moko mutolinga ngana zonga nde nazalaki wana zwa photo na oyo ya 2007. Si l'élo, à toi comme on était au changea. 13 ans. 13 ans quand même, c'est pas 13 jours. Junior Lusaoul, bo linganga nenge na komi. So linganga te tika oluka ba raison, n'est-ce pas Zigimouya? Tika oluka ba raison. Moi je n'empêche pas, biso to kabola biso tout ba fan moko. Fan nanga, azata msu fan ya Bobo, fan ya Bobo msu pe à cause de la fan ya Pierrot, to aza ya Herman, to pe à cause de la Hans, to pe à cause de la Jorvi Mwanda ya Raïs, to ya Ada, to ya nani. Mais moi Junior Lusaoul, je n'aime pas me comparer aux autres parce que na koko ki mana bango mbangu lelo te parce que moi j'ai couru avant les autres. J'ai fait un nom, c'est ma ceinture, c'est tout. Batu botika ko comparer nga na batu. Oh pona bino bomoni que baleki. Baleki. Donc ne mettez pas Junior Lusaoul dans cette course. J'ai fait mon travail, j'ai fait la pluie et le beau temps. Na sali époque d'angai, j'ai influencé ma génération. Aujourd'hui Junior Lusaoul basé belé na ba obandima na ba obandima raté. Je suis fier de ça. C'est tout ce qui m'importe. C'est ça ma richesse. Na Congo munene pendant Congo za munene boye. Tu t'es fait un nom. Na bêtise te, na kimutakala te, na koloba ba insanité te, na koloba ba bêtise te. Même moi na mobo ya koti na ba français na yeba nini, lelo tout le monde a comme peu fier de jouer na français. Biso Holanda ki belombe Faustin Soukari, lelo pe so batu ba Holanda junior. Junior wana mwana na junior tout travailler ma kasito le kae. C'est bien beau, j'ai pas dit que moi je suis la limite. Junior Lusaoul aza étage à Soukate, nazanga, je suis unique à mon genre. Donc si je réponds de telle façon à la question Oyo, parce que ma question il y a la rue wana ya bongo na kuta na trop. Mais so nazalaki mutu moko sa ba nerf solidité, je peux tout laisser. Je peux abandonner, je peux me décourager. Mais Junior Lusaoul, c'est Dieu qui t'a envoyé pour faire ce travail. Ce ne sont pas les hommes. Donc tu m'aimes. Tu m'aimes pas. Ça ne dérange pas. Ça me dérange pas. Hein? Ok, merci beaucoup. Tu as déjà na souka. Moi quand je dis comme ça dans l'émission, je ne dis pas pour que Batoubo ait pitié de moi, aidez-moi. Non, je demande de l'aide na Batouba soutenir parce que j'ai la matière, mais j'ai des crocs à jambes, j'ai des gens qui ne me soutiennent pas. Vous comprenez? J'ai des familles, j'ai des gens qui ont besoin de soutien. Donc maman Janine Ayokion, maman Janine Chikeva, maman pasteur Elongo, na maman Brigitte Massoum, maman BP, maman sociale na Katia France na Paris, wana na Bosanité mauvais Eric Kabal depuis Afrique du Sud plutôt, Mosako Nanguya na Katia kuna Afrique du Sud. Donc on a déjà na souka mot de la fin na yo quelques salutations, numéro de téléphone pour na ba OP bazan a besoin ba soutenir Junior Lusaoul. Merci beaucoup à tous ceux qui veulent me soutenir. Soutenir ngai, naza besoin ba caméra kaka. Na sengi na nga bino belete. Bo pesa ba caméra, bo penga na na mbongo somba ngote, na na mpia ka mal, et surtout que na bando tourner temps belé. Donc na régressé ma kasi na marambe belé, ba relation belé kenda misupe kenda. Alors lokola naza na souffle de vie, je suis encore jeune. Imagine-toi,
il faut travailler. J'ai besoin de soutien. Serge Touzolan en Afrique du Sud, Yamami Kikabaka, Tucson Deol en Afrique du Sud, Benji Kwanch en Afrique du Sud, Joe McTang en Afrique du Sud, na Pesio Bambote Ebele. A Pesio Mbote Ebele, na maman Solange Swele na Autriche, na Alain Akwete Amundala na Suède, na Scotty Boussano na Suisse, na Santos Dijira na Suisse, Mbote na Mélodie Lukunku, na Priska Lukunku na France, Mbote Ebele na maman Billy Vumuka na Londres, hein, balobi vraiment, bateau balinga koyoka te Junior Lusaoulou a eu coordination chaînement quelconque. Faut bayaka baluka bakotsa ba diabo bo continuer mais na maman Billy Vumuka boko totate. Mbote Ebele na pasteur Junior Kumboazo encadré spirituellement à travers ba prière na musika na États-Unis. Merci na pasteur Judekou, merci na master na ngai Jean Lodi na Lyon, merci na Myriam Missa Mouna Reine. Jean Lodi nazo zela ba matériel, merci papa Momo Sanda pour na soutien na yo nazo zela yango, merci également pe na Marcelo Kavanda na Belgique, Etienne Kimbukusu na Belgique, l'Éternel Jean-Si Lucy papa, merci nazo zela ba koli wana, merci na Ben Yambo na États-Unis, merci na batu nyonso Jor Mapalata, merci na Fabrice Zingondo, Ervin Kela, nabi ke nazo kotsoka banyongwe bela mabanga, libanga yo, merci beaucoup na ya Patrick Chacho na Rotterdam. Et pourquoi pas Corneille Ilunga na Katia Dortmund, Nancy Lisanga na Allemagne, Mama Joséphine Toto na Allemagne, Mbote na Batunion, Sobalinga Junior Lusaoulou na Brazzaville, partout Sikabozali, numéro à contact à Junior Lusaoulou, les Arakaka, Yangwanaga na Pesaka. Mais les Lopéens a préféré, Moutonion sans en a besoin, numéro à Junior Lusaoulou à contacter. Code na Bombia. Bon, code na yebike baotinda peut-être na kombo na ngai quand même. Hein? Baotinda na kombo na nga. Yo pesaka numéro so po melanga ezaka manque ya honnêteté na yo mais na yebike na chaîne na bino boko sarate un teint. Merci. Plus 243 81 013 22 82. Miki Kalonji kuna na kata 100 tonnes. Ya papi papi Kalonji Pignette. Odon Kalonji na simbi mutu na raisonné makambo belé. Je vous aime trop Junior Lusaoulou asali chaîne nae Junior Lusaoulou télévision na robunda nango moko en tant qu'indépendant. Soutenez-moi, donnez-moi de moyens pour inviter Batunion so ba mama ni ba retourner ndenge ba dakosta ba tourner na film na nga douleur oyo bien que ba diabo ba koti na kati mena yebi que nzamba obuka ba chaîne wana nyonso bato tout bani ko yoka te Junior Azueloko so Junior Azueloko on dirait oyebi so za na étoile ya mabe donc bato kutu bazana ba biloko mususu ba banga yo ozana eloko te na mpia kame ba banga nga bo bangela nga nini bo banga na nginda bo banga na le kabino mais na le kabino déjà banda kala na musala eza musala ndego sala biso comparaison est bien mais toyeba que mutu na mutu azana particularité na ye na identité na ye. On ne combat pas l'Israël. Merci. Ok, merci beaucoup. Kakanene Sarabino, hein, Kakana El Matador, Miezi Bilobaloba.com, Papa Soni de la presse, Borozala, jamais décis. Wana Bossanité, mauvais, Jean-Patricien Chikeva, Boss Bogos et Patron qui sourit, hein, les véritables cash money en livre sterling. Et pourquoi pas, na Boss Gaël Chikeva, hein, Boss Moro qui toque sola bien. Et pourquoi pas aussi à Maman Kinambala et Oncle Patimba qui, Oncle Georges Mbaki, Boss s'abonner massivement. Ngai Nabino donc trop kuta na émission oyokoya bo raté te bo s'abonner vraiment na site d'Amino Erli Chikeva Kimbangu TV à suivre.